Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre toujours votre site continuellement sur CL News TV. Mon PPSK de Christelle Larose, membre de la presse congolaise, que je dis bonjour là où elle nous suit. Également un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Golo Maël, merci. Golo Maël qui assiste en tout et pour tout dans la journée d'aujourd'hui. Un grand merci à les téléspectateurs Nabiso Bazaka et Bélé Wanapona Kolanda Biso, toujours de partout dans le monde. Quand des beaux temps, un siège, il y a UDPS, il y a Mokonzi Ekolo, Baloba Bongo, moi Lingala, Félix Tshisekedi Tshilombo, Ndebabenga Kaye Fachi, notre président, Toza Bongo na siège, Naye, et puis le lot de Yambilabino, Moko Yabalobe Nabino, Bosepela Nemingi. Gustave, de Solana et Lelo, quand tu mets ça dans Solana et Lelo, tu vraiment pour tous les éclaircissements à ma camusou, au bas congolais, bazo benga, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour Gustave. Oui, bonjour maman. Bonne santé. Santé zali vraiment kitoko mbote nawe belé parce que tu zali na moi de la femme et belé vraiment ya luzitu ce qui ata fufu ya mubeso zala awa na ngaki kolambela yo penza ota la considération ni toza na yango na ba maman pona moi oyo vraiment nangai moko pe santé zali kitoko et na kata partie pe santé zali très kitoko parce que depuis tu accédant na kata pouvoir au moins 37 ans de lutte, to bundi, sans violence et na souka na yango to obtenir gain de cause et c'est un makasi. Et c'est un makasi. Réaction na yo ezali par rapport ma comme ba désordre nyonso tiko passé mikolo e utiko lekayo lo bani par ngana koloba par rapport yango nazali d'abord ko féliciter maturité. Il y a des combattants de l'UDPS parce qu'il faut se rendre compte que ce sont les combattants de l'UDPS qui ont commencé par revendiquer droit aux alliés vraiment, je dirais, légaux pour Nabango. Pourquoi? Parce que on est dans un parti politique, il y a une philosophie, il y a une vision, il y a des consignes. Tout bandaï kokende pour voter sénateur. On ne dit pas que l'UDPS allait avoir 100 sénateurs parce que tout le monde n'a pas député provinciaux mouké. Mais tout le monde que n'a pas député provinciaux au Yabissoana, surtout au niveau à Kinshasa, il fallait qu'il normalement voter les bisso, 3 sénateurs. Mais nous avons été surpris à comment on a attaché sénateur de mon côté. Oh, tout ce qui n'a pas rumé, on a CCC, où ils allaient que certains candidats sénateurs bandaient corrompre, députés provinciaux et belé, non seulement quand il de peste, mais belé pour n'avoir le candidat il y a Kobima. Mais là, quand on a besoin de peste, on dira qu'il y a un mal. Parce que ça peut parti politique moussou, oh corrompre, tu n'as trouver un normal parce que pour n'avoir corruption, c'est nature na bango. Mais ce qu'on biso de peste, la corruption, c'est nature na bisoté. Tant que tu comprends que non, ils ont été corrompus, ils ont trahi, ils doivent démissionner. Donc, moni wanezaki les vendredis, makambezaki vraiment revendication ezaki normal, calme, mais le samedi ezali na ba mal intentionné, batu oyo balukaka toujours mabeza na kati ya mboka nde bayaki kokota ko se camoufler na kati na biso, omoni mutu ya latika elamba ndaku. Aoyemba mpanti na oyo oyeba te que non azali infiltré, mais to oyeba que azali infiltré partir ba makanis oyo azali ko dégager. Nous avons compris que makanis oyo azali ko bimisa na o biso tozalaki na yango ezalaki ndenge moko te. Il y a eu beaucoup o bazalaki pe arrêté et puis bazalaki pe beaucoup oyo to mettra ki bango en déroute. Enfin to comme on a le lundi. Oh, il fallait qu'il marche et ça la main pour nous reconnaître na assemblée provinciale, mais nous avons été dans l'obligation il y a royé bisa na ba combattant na biso fanda pourquoi parce que toi qui ba fuite belé ba mususu kutu ba ju voir même na bilamba. Hein? Bilamba vraiment il y a Fatiwa FT bana ba pesi batu na bango pona ba bima na nzela ba kende. Oh bato to monaki ba bwaka ki na ba réseaux sociaux. Oh to kende kingakati eza batu o ya ngambo wana ba mesana kosala ba montage parce que biso mission na ezalaki to kende kuna juste na assemblée provinciale parce que Tobanda ko revendiquer rien que pour na ba député provinciaux na biso. Donc ça ne valait pas la peine pour nous il y a aucun de soit na kingakati il y a aucun de soit na sika mususu parce que ce toi là na posa aucun de kingakati mais to kenda yango kala. Donc on n'allait pas attendre juste cette opportunité là pour na to kende na kingakati.
Oui, réaction na oui ezani na ndenge ndeko bino bandeko na koloba UDPS ezani ndenge président Facha Longoli Kalev na aner. Non, ce n'est que normal. Omoni lelo batu ebele ba nazo comprendre que non na Congo batu bande mité mamabe. Vous comprenez un peu? Les gens disaient que Kalev a sali trop na Kabila, Kabila va sali trop na Kabila, Kalev a kangisa ba combattant, Kalev a salaboy, Kalev a salaboy. Le président na philosophie na ye atali non Kalev ifanda nanu mais azuka wa sala ipera na sima na ye atie wana. C'est-à-dire que na bete na vraiment président maboko. Ce que ça la keno azwa mutu mususu ya IDPS nda ya rocha wana benga ba bomoni azu mutu ya IDPS. Mais mutu o ya azu na uti libanda tazaka mutu azala iko travailler ensemble na Kalev. Alongoni nega Kalev lokole mutu azala ki chef de file, mutu aki na philosophie nyonso banda iko sala mabe wana c'était Kalev nde atie mupanzi azu son adjoint Amatisie comme directeur général il y a service il y a renseignement. Ils ont mabete? Oui. Inquiété ba Congolais? Non, ba Congolais o inquiété bango eza ba Congolais o ba comprendre mabe tangu président lobi ke non ba to tout bazali banda ya mboka bozonga pona to tonga mboka. Donc ba Congolais o ba kimara Congo, o ba linga te Congo bonga o ba croira pété que lobi Congo ozala développer, ne ba Congolais na bazali ko développer makanisi na bango wana kaka. Donc je comprends même aujourd'hui ce qui ata président Félix abimisi un premier ministre oyo atikala nanu komona na te. Je comprends mamsusu ba lobo poani na zongi si matata mponyo te. Mamsusu ba poani na zongi si chibala te. Donc vous comprenez que il y a d'autres personnes en kata Congo au so lobo landa bango au sale lo côté. Na lingi pe na yebisa na bango beba oyo wana. Le président Félix Tshisekedi azo sala te pona bino nde bozoloba. Azo sala selon philosophie na ye et puis selon pensée na ye. Donc yo oloba te etaliété. Il fera ce qui lui semble bon et ce qui se marie avec son programme. Donc atayo bandi ko bina banda lelo tilo beti ba concert mokili mobimba obini coller la petite mokili mobimba rien ne va changer na o ezali na makanisi ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. FCCP et boy nango décision ya Félix Tshisekedi par rapport à ba sénateur. Réaction n'angezali que FCC boy na ngo lelo ba na droit na bango boy on est en démocratie hein? Et puis que mikolo nde to vivre la vraie démocratie, la liberté d'opinion. Et ça opinion na bango mais ce n'est pas un principe juridique. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas un fait des droits au bango bazolo baona. Ce n'est pas aussi inclus dans la constitution refus na bango parce que ils avaient invalidé Jean-Pierre Bemba pour la corruption. Corruption Jean-Pierre Bemba sala ki ngutu na Congo te. Corruption Jean-Pierre Bemba sala ki ngo libanda kuna na CPI. Mais Abalobi a participé parce qu'il a été trompé na katia corruption. Mais lelo oyo, le président de la République, a lui parmi ba priorité na ye. Parmi les éléments à combattre dans ce pays, le tout premier élément, c'est la corruption. Si Koyoye a trouvé corruption na Katia Makambouana ou Salamaki, les élections à sénateur ou Salamaki. D'abord, avant l'élection, procureur général de la République, à ça le Belaki Ango. Ce qu'on y a dit, c'est un procureur général de la République, comme sous Félix Tshisekedi. Tango le Belaki Ango que nous avons ba corruption o ezo salama déjà ayebisa ki nananga sur soir non ba élection nananga bi moyena sur soir yango ezate évidemment il avait raison mais tango ba élection salami na buzo ba wana ce n'est pas parce que le sénateur de l'IDPS ne sont pas élus non allez à tunduye moko pa leli alobi nini que non kuna basenga ki apesa mbongo apesa na ba hectare mabele. Donc à part yeso ok na kindu les gens pleurent. Ils ne sont pas seulement de l'IDPS mais tolingi quand même que mboka na biso comme na ba valeur bato ba ofanda bazala batu moko vraiment valeureux bato ba ko respecter makasi parce que ba na logique moko oyo esengeli. Mais lelo soki bango bazali kolela na ndenge le président de la République a lobby que non ba sursoir d'abord installation ya Sénat ba olela pona nini. C'est un élément constitutionnel. Kabila Bandaï Kosale la yangote parce que Bandaï Kopeksa Kabila Sale la yangote. Mais le président de la République n'a appliqué que l'article 69 de la Constitution qui dit que, dans l'alinéa 2, le président de la République est le garant de la nation. Il veille au bon fonctionnement de toutes les institutions. N'est-ce pas qu'il a veillé? Veiller, c'est-à-dire qu'au sein de la recadrer et il a compris
Yangwana sala qui réunion interinstitutionnelle. Bamsou ba quand que la décision prise ça a été une décision arbitraire. Non, ça n'a pas été aussi une décision dictatoriale. Parce que le président de la République a bengi saki ba institution, y compris aussi la CENI. Ils ont eu à débattre. Mais le col en a cas précis, que c'est le président de la République qui est le garant de la nation. Parce que Yebisanga, nanga mutifala signer. Yebisanga, il fallait que Tibala muta signer. Tibala n'est pas le garant de la nation. Nanga n'est pas le garant de la nation. Le garant de la nation, pour le moment, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Tant que le chef de l'État, le garant de la nation, le garant de la nation. Et comme Pétou a Félix Tshisekedi, le garant de la nation, il a veillé au bon fonctionnement des institutions. C'est ainsi qu'il a stoppé Babilo Kouana. Il a stoppé Babilo Kouana. Papa Gustave, lelo ezo sala pasi na ba réseaux sociaux tozo mona to mona kipe to mona toujours que ndeko Kabila alobaki na président Félix Tshisekedi que en PC bras de fer bon à l'ensemble mais lelo subino mo base bobo et kumambo to bengana bo comme que bozo décision o bengana Kabila na mboka na non ndeko nazo bisayo o monitango biso to bandaki action na biso le premier jour donc philosophie il y a action au esalama qui wana au moins les premiers jours. Les premiers jours on n'a pas parlé de Kabila. Le premier jour on a parlé de nos députés. Siège na biso. Mais le deuxième jour, il y a eu les infiltrés. Voire même pour profiter, pour ça désordre dans la permanence. Vous imaginez que permanence ou l'équipe à permanence union sur la carte à Congo a vrai combattant nino et panzana. Vous comprendrez que il y a eu des infiltrés au bayaki baluka ndengeni bakoyi kosala ba des arts na bangwana. Nde batuana na lolenga na lokola bandakala. Bango bazomo na ndenge Kabila azan la carte à Congo. C'est comme si président Félix Moutou a ici Kabila na kata Congo. Est-ce que ton Kabila yara na kata Congo président Félix a la président de la République? Bandaka la Kabila fana na kata Congo au président Félix Moutou saka fana na kata Congo. Tango ba votara loi na kata parlement pour nous protéger statut ancien président de la République président Félix Tshisekedi ala kuna ezaki mutema mabe na kindoki et tous ces gens lokola bazalaki na ba complice na bango libanda pour na koluka kopelisa moto na kata Congo nde bazoluka lidusu nini o bango bakokendele même les gens qui sont allés saccager permanence ya PPRD ce ne sont pas les combattants de l'UDPS ce sont les infiltrés ba se camouflaki ya ngona tant tu ko comprendre le lundi to stopaki to pas question au kende na marche to fanda parce que balinga ba profiter ba sa biloko mususu ya buzoba même ata ba image e bimaki na ba Facebook wana ono to rokende na kingakati les gens qui publiaient là tu ebi bango basali batu ya programme bien précis to batu banda ko publier na to yebi bango basali batu o ya lamuka vous comprenez basali batu ya lamuka na kata Facebook to yebi ba communicateur ya l'UDPS to yebi ba communicateur ya PPRD to yebi pe ba communicateur ya lamuka to yebani. Vous comprendrez un peu to yebani. Donc batika babuso bawana nous avons dit que rapprochement avec le FCC et ça qui rapprochement moroté voulu par un sentiment du cœur. Non. Parce que tu as dit que Belé na kata FCC ils avaient très mal géré ces pays. Yangano zomo na ba lingate corruption ici là. Mais le cas là, il y a une obligation constitutionnelle. La Constitution dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Mais si on a une logique de konanga yebisangai, o kita o matalelo o nakata parlement, bato bazana ba député belé zali FCC. Faut tu wane zali ya UDPST, mais faut te zali ya population o kenda iko voter bango. Na ko pes exemple, les gens disent que non, o te ba député na FCC, ba on so basala élité, c'est faux et archi faux. Ça, je vous le dis avec toute rationalité. Non, je regarde exemple, il y a Moko Jangoy Namasina. Jangoy, aza candidat au Bavota qui est. Azali à FCC. Tozi moi na Lemba Lemba Junior Lemba Lemba. Bavota qui est. Na Kimbanseke. Azali candidat à Wapi. Il y a FCC. Ozuye Moko Papa Molière. Bavota qui est. Azali Wapi. Il y a FCC, Patrick Mouyaya, Pasteur Godem Poyo, voté na Banda Luana. Ou le président de l'Assemblée provinciale. Vota qui était
Aza wapia FCC. Donc et ça juste erreur musus aux population salaki et ça ne devrait que payer cash. Na minute sur le quoi to stokenda na logique ya que toi na ba député provinciaux muke. To kokai ko sala miracle morote ya koleka ko sa ba député belé koleka FCC linga simba nango te. Ata to kitite o maté linga simba nango te parce que proportionnalité et linga qu'est imposée. Nombre de députés provinciaux au Tozana Bango, nombre de députés, nombre de sénateurs au Petongaki, Tozana Yango. Donc c'est ça. Vous comprenez un peu? Alors, na minute on a lingi kore bisa na bandeko na biso boye bazala conscient. Batika peuple congolais à se retrouver. Nous avons compris que Balingaba d'Israël biso pour le peuple congolais à Kobakara na ko souffrir parce que l'organe qui amène l'exécution, il y a président, il y a programme, il y a président de la République, c'est l'organe exécutif au Tobenga gouvernement. Mais aussi longtemps gouvernement est bimité selon la philosophie à président de la République. Population encore na rokemba na bisiga mususu. Vous comprenez un peu? Alors comme na rokemba. Alors pour le gouvernement plutôt il y a Sikae Salama, tobe premier ministre Salama, il faut respecter majorité parlementaire wana. Lelo oyo to cohabiter na FCC, to coaliser na bango par rapport il y a exigence constitutionnelle et s'imposer on n'a rien à faire parce que le c'est Tobi Toboy FCC Tobi to do sanganta na lamuka ata cash na lamuka ba sangani to tika jamais koko ki sa majorité parlementaire donc et c'est rara to ya sou na FCC to zwa ndambu or FCC boy na peu repanzana ba on ba beta lisanga lokola ba nous vivons ensemble nous mourons ensemble to lia ki ensemble to recouvre ensemble obligé bino peso qui peut bobo ndenge président Fachi a boy a changé de décision par rapport à bas sénateur à boy mais babi que ce peut ba boy c'est qui beaucoup bande la récomptage ya présidentiel parce que bo fraude qui tout le monde on a ba réseaux sociaux bon au moins on est allé nango ba intox hein biloko ba obeta ne za nango ba intox parce que bah là en Tundouana bango batali bosso au bassertia au que non le président Félix Tshisekedi a bien gagné ces élections. Nang avait parlé, Nayoka Keskamonte Kabila avait réagi, vous comprenez? Parce que Aizali ko dépendre siko na ba prérogative via président de la République. Cette fois-là, il fallait pas Kabila Salango parce qu'Azali est président de la République. Donc nous sommes royi kolobalelo et ça sans effet parce que on est déjà avancé na ba makambo tout aussi ça qui en prestation sermé salamaki makamlo c'est salamaki. Donc on est déjà avancé. Mais pour le cas où il y a des sénateurs, tellement que le président de la République a respecté l'article 69, il est le garant de la nation, il veille au bon fonctionnement des institutions de la République. Asali Moussane Kitoko, vous comprenez? Donc, on y a des sénateurs, Obanga, Nakata FCC dans la bateau, les Simbongo. Si vous avez des combo na bango, parce que vous avez corrompu, aussi bien même ça, il y a Jean-Pierre Bemba. Donc soyons vraiment rationnels. Batika na bango, soyez ça la marche. Ça na bango marche parce que nous sommes en démocratie, mais ça ne va rien changer. Qui est créé des ordres. Et créer des ordres parce que compter voix na bango parce que vous en avez nalobi kobandela on est créé des ordres nalobi Corbino Bossignac nalobi nanga a été na cour constitutionnelle à qui représenté na cour constitutionnelle bafandi balandeli makamno ils avaient montré noir sur blanc que nous avons gagné les élections. Vous comprenez? Et nous étions avec le président Félix. Nous avons une réunion, il y a jeunesse. Il nous a rassuré que nous calme, nous avons gagné ces élections. Bolanda bamakamno so zali kolobama lobamate. Toyebi kaka, lokola bazwinde fimbu, ne balingi peut-être ba kota na kati ya buzoba même ata faulu ye moko. Muto asala la réclamation ya ba vérité des urnes. Ti lelo, atikala jamais kopé ça, so ki biso to sera combien, so ki sera combien, aya na ba preuve. Ye mora bimana 8 millions, 11 millions. Donc là, c'est vraiment un faux débat. Le chien aboie, la caravane passe. Le maître est là avec son bâton. Quand il dérange, tu as les fouets. Des ordres, wana. Est-ce que Ndebat Baso le bezaïka lamuka? Ndemouta créer des ordres, wana. Mais est-ce que Moko Yabino pays de ça créer des ordres? Non, Nazolo Baboué que il y a le mal intentionné. Na cité ka lamukate. Il y a les mal intentionnés. Oh, balinga va profiter dans la manifestation na biswana pour na ba satisfaire aux allées besoin na bango. Moi je t'ai dit, moi je y apaiser les gens le lundi parce que bon, je suis suivi hein, quand même. Je y apaiser les gens derrière ça en direct.
tangu to sala bongo na mupande ya gida na bato la muka o bateli ba bongama pona ba kende marche mais tonga na ebisi na bato que non marche ezate to fanda to zela ba yano o ekobima lelo entre 12h 11h et que bato la muka ba lembi ce que so to fa to bien bo kende marche est-ce que ba kenda ki parce que ils n'ont pas du courage balingande ba profiter na c'est parce que problème na bango ezali nini ba mona que non lui de pese à combattre président naye nde bango ba robimisa en réalité kobima na biso na nzela ezaki na rapport mon côté na combattre le président Félix na rapport mon côté na combattre ata Lamukani FCC mais ezaki en rapport avec nos députés provinciaux donc topé si enseignement na kata monde entier que malgré nous sommes le parti au pouvoir mais ceux qui m'a besoin na kati to robelela nous dans l'IDPS c'est comme ça attention tout le monde que non lobby to lobby kuna le président de la République quelque part à respecter moi programme Moroboete ndenga lobela ki biso au moins na biso penda na lobby biso ba vrai combattant et leader pes parce que bilongeye bani tolo ba falsifier le vrai militaire leader pes au moins na biso penda to leki to ça penda déclaration président en tout cas Kotoyo et Simbité Bongisa 2 jours sur tout monde Simbité to tambola vous comprenez ça Kokomulu la qui c'est que ça Miloye a voté qui mais amoni maramuna Yé a voté qui mais na kati kombo na ye ebimité bon wane zaliye na ordinateur wanande hein baroye ba nini oyo barosala mais biso le retebi que jusqu'à ces jours et jusqu'au moment où je vous parle na kati ya base ya UDPS toza na confiance ya ba député provinciaux na biso té parce que jusque là lokola ka ba pesi biso ata sénateur mon côté nyonso baroyi koloba na yango eza coup d'épée dans l'eau. D'où il faut moutou ah même la chose penda ba précision moko net et clair que non ngana voter ki ngani yango yena biso penda bilité yango bon to tali penda kuna ki ngana ngazo combien de fois o voix moko ah voix ngope yango ya to vérifier tout le monde ka bon ça va to limbi sora moi muke mais to limbi sora à 100% parce que yo dénonce quitté tant corruption tambola tu n'as pas dénoncé or il fallait crier tout haut vous comprenez un peu ba pesinga mbongo so damena ba pesinga mbongo moche na position comprendre que no ba pesinga mbongo mais yo damena là net moko na bo otanga kombo na ye alobi ono ya biso député provincial alobi ono mbongo kutu ba pesinga na lieka mo ndambu ezana nukasina kozongisa yo on se trahir parti ya opesa ngango piangango ozongisa parti te sanga wana tia na rata poche monte kenya swana bat baolo ba que Kabila zana po distraire bino po zonga na pouvoir non Kabila zo distraire bisoté ezalinde batuna makanisi ya mabe batu ba kanisa que non Kabila est là pour mettre le bâton au roue na charrue ya président de la République c'est faux et archi faux na royi koloba na nganyo sauté hein je ne peux pas aussi Kosanjola Kabila parce que Kabila a eu une gestion médiocre dans ces pays mais dès le moment où Kabila a qui volonté, il y a accepter alternance pacifique dans le Congo Nabiso. Moi je lui avais dit coup de chapeau Kabila. Bato tout ba ça la ndinga Kabila nde batu balingi Kabila te. Au moins complicité na bango ezanine. Bango balinga que non Kabila ba kangaye. Kabila ba me na sepeto Kabila ba bare pona bango ba tika na nde basala na Mobutu na musée j'arrive. Ba makambo ele kana mboko ba na raison. J'arrive. Nazo ba bato ba na kata FCC. Balinga bakanga Kabila ndenge salama na muzende salama na Mobutu bango ba esuba yo travailler na Fati batika la l'aise na kata Congo vous comprenez mais est-ce que le corps que non Kabila pas fait na kata Congo ba comme mal à l'aise parce que Kabila yi ba dérapage bango tout basala ba musuba banga ah peut-être Kabila ro simbisanga te boy Kabila ro funda ngate non na yiba mbongo na bomba quelque part vous comprenez yango balinga basala trouble nyonso wana pona ezonga likolo ya mutu le même pe bamba tu nyonso wana kande bango so ba chemo ba sénateur bato biso toyeba ke na mboko bakumba mboka mabe bango nyonso nde bazongisi mo na Sénat mais ali copte bazong si na kata Sénat ça revient de même non bazong si na kata Sénat ezali lui de PSM tazong si na kata Sénat yango na moni le président de la République a lobi à suspendre na no installation na yango balandela parce qu'il y a d'autres personnes qui ont corrompu ba pesi bambongo écoutez mutu musa mona na $100,000 to kité bena $100,000 yango bena plaque et puis bambongo wana avant ba ya opeso yango bakina nango déjà na ngomba ba lokimbongo wana ba lokimbongo wana so simbika mbongo wana boy atolo ba ki on a voté Gustave Bossani Okomo na elongi ya mutu anara oya pesa ki ombongo wana donc ne basala na bala wana alors biloko wana il fallait quand même population peut comprendre
pourquoi le président assure soi biloko wana balandela yango malembe so babimi ata 50 personnes ata 30 personnes qui trempé na kata corruption batie ba na kata boloko mabe ezali wapi et pour na mboka na biso évoluer il faut corruption ezala stopper. Luzolo bamba ebisaki biso que il y a une fuite d'argent au ebimaka au moins par année 15 milliards de dollars. Et ça va bon à corruption. Vous comprenez? Alors, le président de la République locale a s'attaquer à la corruption. Tu as dit que bateau tout va mettre la corruption. Bah oh là. Makelo le tout moni ba sana ba là. Même attends na carte opposition ba tumso moni ba là wana. Ba yebi que no ba message ko vivre na carte corruption na mafios moyen ba vivre lisusu ezate. Ba kanga na ba mutema ba loba na bango mais nous notre souci ezali que na fait un mandat à président de la République population de Bakeno atteint à 60%. De trouver que nos makambo est changé. Merci beaucoup. Nabaino Sobozaki Ebele, Kona Kolanda Biso, Tokom Nasuka Nabis, il y a une mission Nabiso, il y a Mkona Lelo, Tozaki, on a vraiment plus pour qu'on ait ma précision. Pour Nao Etali Mboka Nabiso, Congo démocratique du Congo, Ndeko Gustave, mot de la fin, parce que Tokom Nasuka Ebiso. Oui, mot de la fin, Nanga Ezali que peuple congolais, Zala vigilant. Yeba que le président Félix Tshisekedi Azala anniversaire na ote président Félix Tshisekedi Asala président Félix Tshisekedi Asala ba fausse commune na kata mboko ote président Félix Tshisekedi Azali hauteur ya kamona sampute président Félix Tshisekedi de compter tanga yé président de la République atiki batunyo so ba sa ba manifestation pacifique. Alors gola sengi biso déjà to comme na suka mais ebi ke batebele babi félicitations à Félix Tshisekedi pour fond de Ngwabimi Dio Mindonga la toyoka ki babi dans 48 heures azo masko yo comme les ala Edi Kapen abimite nani oya ba Congo Dio Mindonga la mwana ntemi biso to yebi mwana ntemi azaka na prison makala ndi to yeba ke bakanga e bakena ndakuna bazwa yepe arobimaka. Bon nalinda bona répondre na population boye mituna msubilo msubatu bazoloba ba tubazo comprendre te le président de la République soit comme président de la République atana mboka moroto au mona babimisa ba prisonnier so président tikali polele ezala raté grâce ezala na bato ba ciblaka, vous comprenez? Et puis le président avait bien précisé que ba prisonnier politique au bazala qui arrêté illégalement ba kobima. Edi Kapendi n'est pas un prisonnier politique. Edi Kapendi aza militaire. Le militaire sont à politique. Botika ba aventure wane pola. Mais na yebi que le président local anda zali koya na système ya état de droit. Akoyi ko peut-être que non. C'est na mona ki flou na dossier ya Edi Kapendi local citoyen congolais na ko s'imposer ba reprendre procès na ye. Ndé peut-être ba ko initier procès na ye. Mais kotangela rabiso kombo Edi Kapendi parce que il n'est pas un prisonnier politique. Un militaire. Mwanantemi à suivre. Alors yo nazolo bana soko lingi kobenga ndeko nyonso oza na posa obenga biso parce que toza déjà na Azafach association pour le soutien des actions de Félix Tshisekedi des ali kosala musala na yango makasi benga biso na plus 243 89 457 33 88 deuxième numéro zali plus 243 989 703 à la fin toza pe na WhatsApp so bengi biso au rejoint mais to lobby peto zo ba lisusu Boko Mesana. Un peu de volonté seulement, Boko Mesana. Un peu d'amour, Boko Mesana. Mais yo kuna nangambu, betaka la musique. Bina dans siasika, coller la petite. Qui homme d'état, merci beaucoup, c'était la de Gustave. Nengo honorable pour nebi kaza futur honorable Gustave. Donc merci Nayo, merci na téléspectateurs n'abso bazaki belé pour Hollande de partout dans le monde. Babi Baoumesana et Banana Baoumesana. Merci beaucoup à Golan Mayala pour les images. Merci à Papine Zolami sur Rokar Messi mignon garçon. Bozala on a toujours rébellé beau Panza Sanguya UDPS. Merci à Garçon de Paris, je te dis un gros coucou. Merci Nabido Nyosoboz à Ebele, toujours au bas News 4, toujours sur CL News TV. Papine Zolalmé, ce papuche de la famille, merci à toi. Merci à vous, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, malgré Baby Suso, place mon entier, mais qui est découvrir en plus tard. Ciao.